C'est chez moi ici, oh, Boussa, chez moi. Allez, Boussa, faut changer dans Ndaku. Comment on dit? Oui, Boussa, je suis à Ndaku. Hein? Allez, ma carte Ndaku, menacé Batou. Géno, Baroboma et Opamba. Chez moi, je te dis quoi? Hein? Je te dis quoi? Chez moi, il vient me chercher chez moi. Hein? Chez moi, tu viens me chercher chez moi. Hein? Attends, tu es dit loi, chez moi. Hein? Parce que ça me fait Ndaku, on a vu vidéo. Yo, c'est ça ma genre de justice. Pour l'information, si vous avez besoin de Pama, et si vous avez tu sais que la fille elle est fiancée. Si vous Dès la cala. Moi, ça doit être la cala, ce conseil. Oh, Fatih, tu peux partir. Les Gaulois n'aiment pas qu'ils repiquent, les Gaulois, les Gaulois. Eh, mokili matata, vraiment, les solo epesi pasi, makambo epesi pasi otozo mwana miso na biso boy. Mwa mobala boya kitoko boya kei kaka tiki na ye kaka mokili yango boya tiki familia na ye. Pona nini pona mwasi epesi pasi. Makambo bolingo oyo, foto keba nango po bolingo ebomaka bino bomoni garçon oyo ebike video eza ya mobimba faina tela bino mepana nga bimasoko teka ba video ya makila ba bloka ngo mbala moko na yebaka te me ba chaîne misusu ko tala o mona ba video makila mepana nga isembaka te na yango na tele bino video yango te pona nga na tena masque yango ve makisa makila me eza na sens te bomone loko moko te. Donc garçon ba beti na ndenge moko pona nini alingela mwasi na ye malamu ake comme ça moi na ye pela nini na salle de sport pa bano sala sport moi ça komi kuna komo bima les sous na mutu o yazo laksa sport donc na entraîneur na ye akomo bima na ye yetanga yoki yango e sala ki e pasi akeli bango kokenda kenda ipena donc bazo filmer ndenge bazo beta garçon o garçon bomoni boy ba beti na ndenge moko ba beti ye moka kate kuna bato ba sportif ya baza na mona imi balé mbimba des sportifs ba beta mutu moko bo oyo kutasa ne sport ayebi na ye makambo ngote donc eza crime makambo soki ezaki abiso na poto batu wana balinga bakota prison po bobomi mutu prison ya libela bakangyo penza batio na prison soki na États-Unis pena ko boma
awa biso koti prison ta musomo ba 19 20 ba bimisi yo me kuna na yebite soki makamango ekosuka ndenge nini vraiment epesi pasi na mawa donc na yebite biso basi soki vraiment tolukaka nini na yebite so tolingi nini na yebite na mokili oyo bakopesa yo mobali okoyeba ko mobali malamu oyo azosala malamu pona yo oya kotisi yo esika wana pona nini amoni ke non mwasi na ngai tika na kotisa ye na sala de sport mibala boye baza mingi te mobali mosuku takomona yo ta mosuku asepeni na tai na yo te akomona akomi kolobaloba me mobali mosuku amoni ke ta ya mwasi na ngai ezokende na kobeba to ta ya mwasi na ngai to amoni kaka ke non moto esengi kaka fo oningisa nzoto akotisi yo na sport oke kuna okomomona siko ba oyo baleki mobali na yo obimi na bango fale pe oyebisa fale pe tika mobali oyo otiki ete so bake koluka yo batuni yo mwasi na yo kaka awanganaki alobi ke sesila kala na garçon oyo bakona petamba yoki yango babomi vraiment lisolo ete ya biso vraiment ete ya biso ete ya pe mibali mais tokoya lisusu toyoki lisusu makambo mosusu ebimi wana na kati ta mosusu makambo mosusu ebomba mangi na kati comme ça tokoya suko lobela yango po esalinga vraiment passe page na bino bolinga mingi toana sango moko ya mawa donc ndeko Patrick Kabuya obino tu bomoni na ba internet akufeli mwasi akufeli bolingo donc ça s'est passé à Lubumbashi selon plusieurs sources. Patrick Kabuya victime donc à jeudi moi ce n'est abonnement il y a gym des alaka il y a salle de sport pour moi ce n'est à forme et tout des alaka a commis ça moi ce n'est na ningi ya lingelaka na taille ya préféraka agent a constaté que moi si na ya comme bimana coach la salle de sport wana babima ensemble et maintenant Patrick Kabuya il a préféré qu'il ne mon coach. Bon, ce n'est pas aussi à encourager. Il a préféré à Okeneti la résidence, il y a coach wana pour discuter entre hommes. Et ces derniers-là tabassé à mort. Mes frères. Donc, coach wana, il paraîtrait à Zali un boxeur professionnel. Personnellement, n'a été, mais selon plusieurs sources, c'est un boxeur semi-pro. Donc, c'est ça. À Bétier, à Bomi-moi la mobile à bateau, donc des awana, ndeko Patrick Kabuya, na minchi oyo aza ya kokufa, po akenaki ko confronter coach ya salle de sport, ou akomi obimana mwasi na ye. Donc, c'est ça. Équipe Nabiso Mobimba te ma condoléance Nabiso le plus attristé na famille Kabuya. Courage, c'est Dieu qui donne, c'est aussi Dieu qui retire. Ayo putation na ndaku ayo putation chez biso baji shot yo ofuka na oboma yo eki eza mbasuka omoni mutu oyo o na ibisa ngome ya Mercedes ayo putation na ndaku DG ba ayo putation na ndaku omoni jeno ayo na so na lupangu na veni na biso ayo putation na ndaku c'est chez moi ici oyo putation ayo putation na ndaku omoni oye msasho na kati ya ndaku ha ayi na kati ya ndaku menase batu jeune oyo bakoboma yo pamba. Je t'ai dit quoi? Ah. Je t'ai dit quoi? Chez moi, il vient me chercher chez moi. Ah. Hein? Chez moi, tu viens me chercher chez moi. Hein? Attends, tu es bilois, chez moi. Hein? Ah, c'est mais ça me fait un ndaku na vidéo. Benga, tu viens me chercher chez moi. C'est pour quitter, Arnaud. Ouais, mais comment c'est là? On bête de coups. Ezamba suka. Oyoki. Pardon, mais Tikaï. C'est un problème. C'est un problème, pardon. Zéla. Tu viens me chercher chez moi. Touche pas les sous.
Non, c'est pourtant. Si vous avez menacé, vous pouvez aller dans vous avez menacé, vous pouvez aller dans vous avez gagné. Quoi ni? Hein? Vous avez menacé, vous pouvez aller dans vous avez courage de dire menacé, vous pouvez aller dans Arnaud. Tu continues, tu continues. Bon, rapporte ça. Le problème, c'est moi. Pourquoi tu fais ça, Zatan, s'il te plaît? Mais ça, on va apporter à battre. On va apporter à battre. Ah, mais ça, c'est le pang. Aux Andoki. Je ne sais pas si c'est le pang. Yo, bako kangayo, yoki. Bako kangayo, relation de monsieur, bien. Bako kangayo. Tu me cherches chez moi. Bako kangayo. Chez moi. Bako kangayo. Où ça, Nino? Oh. Siko, il y a des choses mais c'est pas donc point. Ah, ça y est, vous savez pas. Attention, mais ça n'a qu'à faire, mais ça va faire point. Na kati ya lupango point. Oh. Et la carte point toi mais c'est pas tout ça donc qui Tony, ça midi moi be Tony. Bonjour mon colonel. Oui mon colonel, déjà ba coach moko ya bâtiment Hypnose. Alors ba coach wana censé nga travailler kuna likolo kuna. Na ba sport na bango kuna. Nga na pekisaka parce que ezala mutuka na pekisa ye atambola na bacoach wana alokaka te. Bon lobi et avant-hier jeudi tozalaki na ye rendez-vous ke ne fana apesa mbongo parce que nesaka okenda na bapréparation déjà ya dot bazali so na baentraînement na bango bima boye nakoti na coach wana alors nakoma ogangela coach wana nayebisaki yo oyebi te keza aza mwasi ya motu oyo okopose ndenge yo oza na mutuka te aza na mutuka aya kotika o tipa na ye parce que namoni bango ntongo baleka na avenir na ye parce que nakende ye epa na ye mbama coach wana donc azalaki ye moko abengaki masa na ye na ndako babimi nde bakomenase ngai babundisi nga makasi coach awa donc nzoto pasi bavimi na bilongi babeti ngai likofi tina batestiki moko eza ya kovimba moko moke donc aza vraiment bien tv c'est un peu ça. Thank you.